Coucou la famille, bande konangai, tozo yaka na conseil, makambo ezoleka na ndako ya Kofi, ekokomela yo, ekokomela nga, msupe komela biso, msupe komela tata, ba mama na biso, vraiment eza makambo moko ya ba papa irresponsable. Donc makambo nyonso nde ezokoma parce que so tolobi tolanda na source parce que Kofi azali papa irresponsable. Abebisi ba vie ya bana ebele. Yango na faut pe moto epela na kati na ndako na ye. Alors bato nyonso baza tout autour ya Kofi, oyo lokola ba Cindy le cœur, hein, lokola ba Didi Stone, ba Alia, ba mwana wa mobali ya mwasi oyo ya semi métis oyo oya solela lela bato ebele bazolela tout autour na ye na parce que tant ils ont vraiment mingi te ezaka iloko moko ba seconde so na kwa komona ngo so na préparer yango bato ebele bazolela na komba Kofi bande konanga baba alongola bango bazemi asala ba makambo ebele na nzoto ya batu na ya bana ebele. Alors balobi le salaire du péché c'est la mort. Donc yango bomoni kufa ekoti na kati ya ndaku ya Kofi. Mais loko biso tozo senga bande konanga nde konanga so papa na wali kana banzira mabe mama na wali kana nzira mabe est-ce que kama bongo ekomeli bino au lieu boya na ba réseaux sociaux malamu bokena ba prière bo lukande longi ya Nzambe elongi nde ya Nzambe kota na kati ya famille parce que mama lia soko zotika mwana Didi Stone aleka na ba réseaux sociaux akomaka bikoma ba diabulu ba kadia mpemba ba ya okota makambo pone sala ke ekomisa Kofi motema mabe aya kolobela mwana mabe aloka mwana yango nga na osenga yo longola mwana na ba réseaux sociaux na makambo etali ya komaka papa na ye mais na musala na ye toza na besoin to mona ye modèle nini ebimi elamba nini ebimi mais na buzoba oyo bimisa ye et puis yebisa ye mwasi papa babenga ke ka mama ndenge eza wana to matato tokita lokola eloko oyo ya bimila na mokili yango na ndepe Cindy azoko yamba na nzoto na ye azalika papa mama na ye. Donc to boite Cindy ayaki mwana musala mais ayaka pe mwana musala ko sokola basani te atikala jamais ko sokola bino basani atikala jamais ko kombola bino ndaku ayaka nde na nzembo azali collaboratrice ya papa na bino bayemba kandio bango mibale siko ki mwana musala mo bobenga Cindy yani. Parce que ça Cindy pe ta musupe vina bino na bapoto ngeza la bongote allez ici bino pe moi mingi moi pe moi reconnaissance et ça la bien respect na moi sa papa respect pe na Alia yom to botel biso bana bobi mana réseaux sociaux bolukelongi Nzambe parce que Kofi azali destructeur des armes. Voilà.